ser ani na banza na eko kanga yo lisusu awa si bien que mususu soko zana ba idée ya maka ya question te poser te osenga toujours repos qui est c'est bien parce que zape komona bato ebele ayebine likambo te mais alinka koloba laka nga na yebi me yo eloko mona za ko féliciter yo ya wana za activiste international pona ko défendre ba réunion ndenge na ndenge bokenda na New York na Washington na Paris partout ko défendre makambo ba mama na monde vraiment na banza role wa activiste ba yebi pena pona ba pesa yo yango wana oza ko kimano ba question mususu oza ko senga na no repos okena ko se préparer. J'espère que aussi on se préparer concernant makambo etalika ka richesse au promettre biso que richesse ezali pe sujet ya parmi babiloko yo bana ya batu na mokili bazali ko loba ete batu bazako koma na mbongo bazali na ndoki to sujet ya mbongo yebisa biso pe koma richesse ya muntu eko zala cause ya komona ete ozandoki ya batu mususu azana mbongo ebele balobi nini pona nini mbongo wana sana ngo apesa milimo ya batu nyonso bakufa na famille ye mutu apesa bango pona nini po akoma na mbongo ye na mbala ya famille ye mutu azana mbala famille omona makambo nyonso kolekaka na famille ye yani ndoki ye mutu apesa boye ye mutu asala mbongo na ye nyonso wana donc akena batu nyonso wana bakufaka ye mutu azwaka bango akeko pesa bango pona nini ki richesse na ye continue kaka na ngenge nde bongo ezalaka. Donc makambo ebele ezoleka na mamboka na biso oyo kaka ignorance etondi na biso kati na biso donc ezo bebisa mitu na biso ezo bebisa bafi na biso pona nini ignorance sagesse tozangi yango wana tozosala makambo ezanga tina donc eza bongo soki tolobi tobanda kolobela ngo a frère nanga ti lobi to continue koloba le même mutu wana aza na mbongo na ye okoyoka o ta mususu bien abotaka te mwana mobali oyoki nazolanda mwana mobali bakoloba nini apesa mukongo na ye abotaka te pona nini mukongo apesa ngo pona nini ki richesse wana mbongo ne continue baso bosa na teta mususu mutu anga za na mwana mobali anga za impuissant ta mususu aza stérile ozomona mais bango bazolo bakaka abotaka te pona nini mukongo ateka yango donc makambo nyonso ka ezoleka na bamboka na biso pona nini kindoki yokomona mwana mwasi mbongo aza nango abotaka te pona nini mais bana nyonso bien abota bango na butu yango na bonye moya bota azaka na mari de nuit mususu akoko bota te pona nini apesa makambo donc amela milangi po moya pona mbongo nyonso aza nango moya abota ezate peut-être azobota te mwana mwasi vraiment nga na yebi pona mwana mwasi soki mwana mwasi azobota te peut-être tango na tango azalaki jeune ou bien asalaki baavortement ya trop et baby si asaki avortement mabe et baby si donc moi azo susu azo abota so ezate mususu pe atango azaki jeune azako zo bakiso ya ko po akanga zemi te bo bakiso wana susu ba side effect wana baby si donc moi azo susu zemi ezate de biloko nga na yebi monona 9% mwana mwasi ko moni mwana mwasi azobota te le dima kamuka ko nga na kokoloba mais mwana mwasi pena po yoka to mwana mwasi ki sita en tout cas ezaka pena karar soki na bibe tomona wana na baneni na ba sara na banini mais suka nzamba yako beni bango abota bazalaka na bao kisikise bazalaka na d'abord stérile mais bana suka ba yako bota mais pona matango na biso oyo na tango na biso oyo en tout cas soko moni mwana mwasi azobota te makambo mi balokanga na lobi soki ba votement salaki te ou bien bakisa belaki baby sie mais soki bake ba nettoyer très bien docteur a bien penas nettoyer akoki na ekobota mais soko osaka ba votement ye baby si kombolio makambo nyonso kuna na kati wana batrice baby ba kombolio matrice nyonso ba trompe nyonso baby ba maki nyonso sila ngo wana ekomi penza po bota en tout cas ekomi vraiment eloko mususu mais sikoyo pa na biso baza ko relais yango na sorcellerie n'est-ce pas oh kindoki yango mutazobo azemite azobota te boy donc eza bongo makambo nde bongo ezoleka na mboka na biso kindoki makamba kindoki baby si fois panzi ba famille panzani ba bota panzani ki camarade ekufi donc na quartier boyo kanezalité pona nini makambo ya kindoki donc c'est bon ça bongo. Merci. Donc richesse selon yo mutu soka azali riche ou bien azana mayele na ya comptabilité ou bien azana mayele ko manager ba affaire na ye ou bien pe soka bota na ete c'est clair que mutu abota te
azana ba dépense pia muke ya kosala n'est-ce pas yango wana peut-être mbongo ne soka sombi lamba na ye asombi kar na ye moko atondi na ye parce que azani ka ye moko sebi ya me bat bazomona ke yango wana aza ko mata kaka ngenge yango akomi kotambala mutu kasika depuis ka nani na noko na bangwana kufa ki yemta lekisi eti yemta lekisi mutu wana munene asipo alekisa ki noko na donc ba pesi cadeau ya mutu wana. Bref, richesse en Afrique ezali sine pe ya kindoki. Eza sine kindoki. De croyance bateza bongo. Oh yes. Merci mama Ani. Soki mutuna musu ezali susu nde tokotuna yo po pesa biso conclusion ya etali sija kindoki. Toki ne suko za mwa repona biso taundu zali kozonga kaka yonde mutoko pesa biso conclusion na makambo etali kindoki. Hallelujah. Mama aina baza zaina nga preya kokende yo benga bio no yaka l'impresario nazasu na mwa commentaire muka suka ya makambo oninga ko bosa na concernant sujet tali kindoki kienga na yebi na yango te pasenga na sisa ja ba question nga mais est-ce que likambo yango olingi ko loba etoko yiko pesa yo susu ta o pesa biso susu explication l'idée asika eyeli yo concernant ka makambo tali kindoki oyo na sangi ko loba wana eza bampuku bampuku susu na ya bampuku ka bankusu ya ndako mimi ube matutu mamunzoko mena kibena matutu mamunzo wana lususu babenga ngo sabandoki bapuba mbende pe bazali ya mbambende wana basaka na samba bazaka pe mayele mingi ya basaka pe mayele mingi wewe wasiko bakatutu oya ndako sikoyo wana minene wana lisusu bandoki babima bandoki nazo ibisa onde kona ngai
okoyoko bampuku oyo depuis bakoti na ndako makambo simba te boye boye mususu meme pe bakaleso yoka bakaleso na ndako ezobunga pona ndi bampuku bandoki basana ndako baso koyiba ka bakaleso ozomona me bato bazoyeba te mabale ezokufa bazoyeba te pona ni bampuku basana ndako baso koyiba ka bakaleso na ebi meme libala bongo ekufa na Kongo pona nini bakaleso ebunga makambo bavandela ya mama na bana bavandela makambo na famille makambo ngele ka meme na télévision ozomona donc libala